Il faut que solola na baba sendi musendi mura musendi tendresse musendi zuma ba musendi tout o balobelaka mama na biso muteke o balobelaka sila bisalu ce sont des basendi ndeto mura pede vanda na zona kito vanda mura pede zona kiti mo vanda mura obingai so na lokwa yo na roza mwana libebi te Mourozana soni na société parce que comment on d'abord yo un premièrement on a pédé moura on le kutu o lukate lo nyanzambe o vanda mo lukelo nyanzambe bitenga moura na tambo se vina nga mabeki pédé ba na mabotanga tina lelo na pédé na luka vina nga ma malamu ona koki kozana za mwana mobile parce que ngamba peso etolomo ngamba zo etolomo munena tie yo moura. Mais tout le monde est ça la caté, ils ont le quoi chanson na kata pantalon. Oh lo le la non na masumno parce que mou les o kende, moura yo mwana te, moura yo moisité. Mais bientôt to comme na fin na temps de la fin. Moura yo za na mwana to za na situation malonga te. Mais tu es là pour nous finir rabatu moura. Yo mo santango yo so bonne la ba grâce te mona ba vivette mayamba ba memo que au moins ta belle vie comme na miss. Moura yo belle va yeba kiyo. Moura yo vraiment belle va yeba kiyo mais elle vit vraiment comme misa mbongo na ye moura pesa yo po fingele mutu tangala biso batu nini yo belle va pesa mbongo po finga batu moura ba ozala te mais au vandi na yo vraiment na kiti no bien na braka se bela masasa mbala mapeka na yo ozo finga Pozo koloba na ndeko no PD bo vai ne wana de carré bo vai na kiti na PD de carré bo vai na kiti po bo banini ke bino yo moura yo restaurant Bellevue kotango to yo de carré vraiment na restaurant à part mobile no ba régime ta banda ko mema yo yeba ki moko ke na restaurant Bellevue quoi tout ko soma ta fufa ta secret ya 3000 na restaurant Bellevue yo yeba ki yango. Oh, moura belo lingo kufa ki pede ma etondi yo oza lisungi te Bellevue mta abime simbe koko na bino ekolela na restaurant Bellevue makolo ngulu koko na bino tia maboko na mutu ma Bellevue so sungi ngai te moura oke na kokufa lelo yo moura ba ke Bellevue sungaki yo po yo fingela ki yebat vraiment Zuma makambo milo asali Zuma yo ko sala ngona vino Zuma yo ta mutu lokola ngomba mobali yo boko finga milo yo Zuma yo ozo finga milo tai mabeli ko munene batatiri bazo milo basala milo chirurgie mosno mona za soni Zuma mosno za kati lilala mwasi na yo mosno za soni mobali mulai tala mwasi arosukela ngana loketo mulaya mwasa Zuma mozo finga milo mwasi mbinga makolo mike Zuma yo talita ya mwasi na yo tana mobalo mwasa bokolaka oyo mobalo tendance à vendre mais Zuma okoka ko gérer groupe te groupe panzana po nini mobala oui moi sini ata okota na groupe no yo fo luko bima na ye okoka ozala président te groupe kufa Bellevue mta tinda oza moins sérieux mais bozo ko vendre kit po finga mama Milo tendresse valeur mama Milo azalango yo vraiment tendresse moi ça mibala bala mike Milo azalango yo azalango ba respect mama Milo azalango tendresse yo ti okufa otika ozwa ngote il faut que luwa mobali na toli na mai il faut tala ba fa otala ba mibali no mo bazanga zanga tina ne mibali yo tendresse o vivre na bango so finga Milo 50 tendresse o mitali to o mi moni o mitali ke Poni kozanga kimia boyo. Pona ni koluka makambo place je m'excuse pardon. Koluka makambo place makambo ezana ngo. Comme ça résidence, papa tika résidence na lubua kukuna côté bambua bakufaka. Na cimetière kuna côté batimbola ka batu. Bakunda batu na seska bino bocha ndaku. Soki bolali mukomso mwa liboko lokolo bimi na ndaku na bino. Mais on voit la TV pour finga batonje papa tika ba résidence neto mona ba 7e bagarre bazana ba yolo a ba dipine biso na bakauka awa kuna te mais bino bozana na
na suka ngiringiri kutu ezaka ngiringiri te eza déjà bandela ya bumbu kuta bato ya nango mabe te mais bino epa na bino bakunda bato na basimitiare kala bakunda bato na résidence papa tika moye na te po fingo nde yo résidence onde batikela yo résidence na ma campagne nzoka na basimitiare yaya fo kosilama kobanga nzambe mura koko na bino ndenge aza bongo alelaka ntongo pokwa likolo na yo ozomona koko na bino chaque jour mura alelaka ngai nzambe na nga buto apamba mama ya bino papa bino basala buto apamba mama ya bino kutoliaka atia neta ciseau andima kopanza po papa bino akota babimisi mura pede nzambe alola o na bafamille na biso bato adefa taka nde bosali dio Tendresse lesbienne, Miss Lolo lesbienne, Yagola lesbienne, Yomoko Moura PD, Lekechu PD, Nani O, et c'est des Panama lesbienne, Mida lesbienne, Miss Lolo lesbienne, Nani Susu, Barezi lesbienne. Là, il y a déjà kati Miss Lola lembe aboaki abitala moi c'est censé oyo okomi ko ya lelo place au vendre exact okomi ko lala pa ba fa na tinel o la pe libanda mozo na TV pona ko leza place au vendre yo on a place au vendre ta tendresse o le kuto zalata o bonde la ta ba fan na bino ba fane bo lukela ngata moi place ko lala bona bo mozo na TV bi ba fan na bino ba sunga bino te neti nga moi oyo na koloba ngo nzaki na nga na mbongo futa ndako te bobi mutafuta ndi na fana ya belle vie mama Sakina na leli mama Sakina na mbongo futa ndako te mwana ngai kenda agence ke noza mbongo futa ndako mais bino ba fana bino ti lelo ba garantie no libanda na yebite garantie chance pe ka garantie ngo ya pe mbongo na biso en tout cas tolela ki pe mingi pona mbongo na biso nzambe ba suni na mbongo pe ndenge sili lelo comme on ne pas ba fa oza ma inutile na société o le kuto vanda ta neza bongo résidence ngo betela katolo oyo zuma yo moza muto ko finga muto na société zuma masebeke zongi zuma tala ni babenga ngo nini ebiloko na salité loto tentire no yebanaka te zuma oza ndundu oza meti oza nani po toyeba posa tentire na yo te zuma mozo vanda na tv mpona kofinga 1050 mino be makambo lokuta ta kosi te bamakambo tu ezoleka eza sila ti lelo bino bofongola minoko bobenga baso balokwa bamabata ese de Panama na mida bamitakala bacomédien yoka bibele bamatuza Christian Sugar nani o mususu nani roi David mibali na bino ka bato ya mikuse bato ya BNT baza inutile na société ne mibali na bino mais bofinga papier lombe maître avocat mino ko bakamba solo makambo tout se ndenge ezokoma bo eza sila to kosita mutu ba ko bomaka moto po ba insiste sila e yaka sila yo so mona de mer nyangi oui bolobi ke sila zaka na communicateur te communicatrice te oui to accepter et si mona de mer nyenga fa na kit pa finga moto ne bino ba ko finga poser lombe si de mer nyenga fa na kit pa finga poser lombe bon mona ke boza plus bas par rapport ya de mer nyenga boza vraiment na réflexion te parce que na ma yelo de mer nyenga za nango mukolo moko te ayaka toujours ko sala promotion belle vie bota la de mer nyengi aoke de Belgique et loko sala aoke noteka promotion aoke sala promotion ko teka ba polo belle vie o bino boza na ba stratégie te nebiti ne ba fanatique ngo asila mabosunga asila te po nini bino bozaka wana soki tendance ya ko finga boza ni tendance moko mama mabuchu mobalo tendance avanda kana sana age nini bien ba misenzi mais beaucoup na TV pour bo finga batu yo vraiment tendance yo la valeur ya dada international yo tendance yo ko finga mama top yo tendance moi ça soni ata ba valeur mama top azana ngo mama abocho tendance ko zanango to solo lango mapembe na tuno nano lo vraiment choqué au tendance ba valeur top azana ngo mama asumba na mokita tendance mama bino za ba valeur wana
o mebo silamaka ko bino nyonso tu ba mama na bino baza ba valeur to pa nango to milo wana ti boko kufa ka ba mama na bino ba tika ko zo ba valeur ba tona ba nango te mais boye na TV ko finga bango c'est choquant hein ngai ko ekesala nga pasi mura yo na TV fonga munoko lokola po ke belle va pesa ba tumbongo ba finga batu. Bonjour, bonsoir, ça dépend de pays, ça dépend de herbe, tout va l'ingara famille, vraiment bon à la sûre que biso peut l'ingara bino parce que à chaque fois, à tout moment, bon ya rapembe na biso bozo laksa biso bolingo, biso peut ozana pour laksa bino vraiment bolingo. Merci na Poutine de l'écriture, Belle-Vie Télévision, maman Morote, maman Rai Goshi, maman Koma, maman Alekara Bango quoi, vraiment merci beaucoup à toi Belle-Vie Kondi, bon séjour dans la Katia France. Merci à toi donc on laisse Nzamba Versas, merci à Odette Lessa, maman à Lesline, et pourquoi pas Niki Lessa, merci à toi Mifi Lessa Moté Maya Papi, Irène Kialouta Moté Richard, merci à toi Nadine Kialouta 001, Jocelyne Kialouta la femme forte, Karine Zanga Patricia Branco, merci à Ada Jolubanza de la meilleure agence Turquie Luanda, Turquie Paris et pas Ewapi Rose Menga Zawana vraiment. Merci beaucoup na le roi célèbre Christian Ngoma. Merci beaucoup à Bibi Choumou Swamba. Il poupa décoration babi mtana posa il y a décoration à Kafou au monde à Bibi Choumou Swamba. Il poupa na kacha Londres wana vraiment. Merci beaucoup à maman José Loussadisu. Maman Aniba super. Merci à la maman chérie à moi aussi. Merci à la grande Maman Sakina, et merci à maman Mamita Dina, merci beaucoup à Maman Gina Mabiala, merci beaucoup à toute communauté, à famille Libota vraiment boza ebele et merci beaucoup na baema surtout bazaki libaku ya ko landa dîner fraternité ya Maman Belle-Vie et ya ko sala barbecue et pas wa pezaki na poto auto monaki ba maman na biso nyo surtout vraiment bazalaki wana en tout cas nzamba lola apambola bino baema surtout bosunga Belle-Vie Télévision vraiment là je dis un grand merci à 7e bagarre babi. Merci beaucoup notre mémé et pourquoi pas Dipine vraiment on est ensemble babi malade ya kambangu et kendaka maleme ba bonne guérison aussi à Jemima Ibe le gros bébé de la presse non na bengité na yoki karake mwana mai vraiment santé ningani dans cette émission on le bozo zoa toko solo la ba vérité ndenge zo le kanani Internet, il faut pas vendre, il faut pas samba, c'est trop dit. Il faut que solo là, na baba sendi, musendi moura, musendi tendresse, musendi zuma, ba musendi tout, on va lobelaka maman na biso muteke, on va lobelaka sila bisalu, ce sont des basendi, d'être lobelani. Vraiment, voilà, au total la film na biso, oh wapi mon enfant. 8e épisode na biso ekotaki et le lopeto juste sur affiche na biso ya sika bientôt bozo mona affiche comme ça sika wa to lobela ngo mama komi lisusu to moni film na biso ndenge ezoleka. Tu sais dans la vie tant balobaka c'est promis troisième personne ou troisième personne a yebate maman na biso étoile azaki na difficulté akoki ko concevoir te. Total akindenge akene ko bonde la maman na biso top
boye na boye kenga moyena bote eza te il faut bazwa nini ya support na mobali na ngai epuis batiango epa na yo mama atopa boyaki te asengai bango mpe mbongo alobai na bango ça va je suis d'accord bosala mais mama atopa asalaki erreur mo grave ayebisaki papa turbo te peut-être soki asolai na papa turbo mais baréalité oyo mama atopa alingaki asubir yango te mama atopa akendaki Afrique du Sud aboti mapasa ayebisi mama étoile obaki na nga mwana opesa nga mbongo mwana moko nga aboti mapasa il faut bakiselanga mbongo ya mwana moko mama étoile abi naza mbongo obakiselo te dans ce cas yo tika na moko nga mpe natika na moko et mama étoile asali effort na éducation oyo azalaki nango na papa turbo bakolisi Naomi Ngolela lelo Naomi Ngolela aza médecin avec grand hôpital mais oya bango buriki kizengi Alex bazokaka ntsoin na munoko na kobwakama na bacamarade ne tomoni popine tomoni la dona vraiment aza vraiment na set oya bana bazaka nango te aza toujours boy na boy mutu likolo et mama top mama étoile azaki na mwana ne na hôpital azaki na mwana ne na hôpital tanga vandi atali abimi bana donc bo amoni ya loko na yo atande no obunga ngote amona ki Naomi Ngolela ke sa mobile leke na moni jumelle moko bona bo ba kola mais procédure mama étoile akenango babe mama étoile akenango mbangu tandis que bosa ndenge yo ya ko bonela mama top po asunga yo likambu nyonso basola ngo na kimia et mama top yo posaki mabe par rapport au comment ko compliquer mama étoile tale e bolo so liba me baby kasi toyebi pete réaction Naomi Ngolela elle doit accepter kokena Gino to akotikala na papa na biso turbo en tout cas tala na 6e épisode tala na 9e épisode ndenge film biso ezoleka okotala ngo okoyeba ndenge nini film na biso histoire na biso ezoleka soki Naomi Ngolela ako accepter kokende na papa Serge to akotikala na papa na biso Gino vraiment merci beaucoup baema surtout baotala film en tout cas kota lelo la 16h tala film okozala jamais dessus voilà awa naza na 3 personnes on a loba ki to sola na bango na sola na tendresse na sola na Zuma et puis na sola na presque bango tout na PD na biso ya Moura PD vanda na zona kito vanda Moura PD zona kiti mo vanda Moura obingai so na lokwa yo na roza mwana libebi te Mourozana soni na société parce que comment on d'abord yo un premièrement on PD Moura on le kutu o lukate lo nyanzambe o vanda mo lukelo nyanzambe bitenga Moura na tambusi vina nga mabeki PD ba na mabotanga tina lelo na PD na luka vina nga maya malamu ona koki kozana za mwana mobile parce que ngamba peso etolomo ngamba zo etolomo munena tie yo Moura mais tout le monde est salaka te eza loko échantillon na kati ya pantalon ololela no na masumu parce que mbula ezokende Moura yo mwana te Moura yo mwasi te mais bientôt tokoma na fin na temps de la fin Moura yo oza na mwana te oza na situation malonga te mais tu es là mpona kofingaka bato Moura yo mosa ntango yo ozobondela bagrâce te mona bavivete mayamba bamemo ke omona ta Bellevue komona na miso Moura yo Bellevue ayebaki yo Moura yo vraiment Bellevue ayebaki yo Bellevue vraiment kobimisa mbongo na ye Moura apesa yo po fingele mutu tangala biso batu nini yo Bellevue apesa mbongo po finga batu Moura ba ozala te mais ovandi na yo mana kiti no bien na braka se bela masasa mbala mapeka na yo ozo finga pe ozo koloba na ndeko no PD bovai ne wana de carré bovai na kiti na PD de carré bovai na kiti po bo banini ke bino yo Moura yo restaurant Bellevue yo kotango to yo de carré vraiment na restaurant à part mobile no ba régime ta banda ko mema yo yebaki moko ke na restaurant Bellevue quoi tout ko somba ta fufa ta secret ya 3000 na restaurant Bellevue yo yebaki yango oh Moura belo lingo kufa ki pede ma etondi yo oza lisungi te Bellevue mta abimisi mbe koko na bino ekolela na restaurant Bellevue makolo ngulu koko na bino atie maboko na mutu ma Bellevue so osungi ngai te Moura oke na kokufa lelo yo Moura baki ya Bellevue asungaki yo po yo fingelaki ye bato
olingo kufa ba super me tonde libume comme le comme dans zema 8 mois mais on a TV pour finga Belleville bani ke Belleville futa mbongo pour ba finga batu ah moura bobo sana ka bolamu te yo banda vraiment yo moura yo obanda ko lobela sila banda yo banda ko fingela sila batu obosani ke mtafuta bino ya sila mtapesa bino mbongo pour finga batu obosani yango mais ozana na TV pour na ko finga batu pourquoi bino ba pede bozala kabo boza vraiment lisumu na kata mboka na biso en tout cas nga vraiment na CPL ya papa na biso ministre mo nini na initiative azu ba pede nyonso to amukama te baba na ko zwa mura nzambe na dekare bazo tika bino pona nini ko ngai bazo tika yo pede mura na dekare pona ni bozo bebisa avenir ya jeunesse boza eloko te na société na biso awa boza lisumu na mboka na biso mibali bapesi bino betolo mo ebomba na kati ya pantalon mais bwana bino bapede vraiment tendresse yo tango ozofinga milo yo na zuma yo vraiment zuma makambo milo asali zuma yo kosala ngo na vino zuma yo ta mutu lokola ngomba mobali yo boko finga milo yo zuma yo ozo finga milo tai mabeli ko munene batatiri bazwa milo basala milo chirurgie mosu mona za soni zuma mosu na za katikata lilala mwasi na yo mosu na za soni mobali mulai tala mwasi akosukela nga na loketo mulaya mwasa zuma mozo finga milo mwasi mbinga makolo mike zuma yo talita ya mwasi na yo tana mobalo mwasa bokolaka oyo zuma yo moza muto ko finga mutu na société zuma masebeke zongi zuma tala ni babenga ngo nini ebiloko na salite loto tentire no yebanaka te zuma oza ndundu oza meti oza nani po toyeba posa tentire na yo te zuma mozo vanda na TV mpona kofinga 1050 mina ba makambo lokuta ta kosite ba makambo tu ezoleka eza sila ti lelo bino bofongola minoko bobenga baso balokwa bamabata ese de panama na mida bamitakala bacomédien yoka mibali ba matuza Christian Sugar nani o mususu nani roi David mibali na bino ka bato mo ya mikuse bato mo ya BNT baza inutile na société ne mibali na bino me bofinga papier lombe maître avocat miloko bakamba solo makambo tuse ndenge zokoma boza sila to kosita mutu bako bomaka moto po ba insiste sila e yaka sila yo so mona de mer nyangi oui bolobi ke sila zaka na communicateur te communicatrice te oui to accepter et si mona de mer nyenga vai na kitu pa finga moto ne bino ba ko finga poser lombe si de mer nyenga vai na kitu pa finga poser lombe bon mona ke boza plus bas par rapport ya de mer nyenga boza vraiment na réflexion te parce que na ma yelo de mer nyenga za nango mukolo moko te ayaka toujours ko sala promotion Belleville mota la de mer nyangi aoke de Belgique et loko sala aoke noteka promotion aoke sala promotion ko teka ba polo à Belleville o bino boza na ba stratégie te nebitine ba fanatique ngo asila mabosunga asila te po nini bino bozaka wana soki tendance ya ko finga bozani ke tendance moko mama mabuchu mobalo tendance avanda kana sana ajini mobalo tendance avanda na zuma okoka ko gérer groupe te groupe panzana po nini mobala oui moi sini ata okota na groupe no yo fo luko bima na ye okoka ozala président te groupe kufa Belleville mtatinde oza moins sérieux mais besoin qu'on va na kit pour finga maman Milo tendresse valeur maman Milo azalango yo vraiment tendresse moi ça mibala bala mikie Milo azalango yo zanango ba respect maman Milo azalango tendresse yo ti okufa otika ozwa ngote il faut que le mobile na tchol na mai il faut tala ba fa otala ba mibali no mo bazanga zanga tina ne mibali yo tendresse o vivre na bango so finga 1050 tendresse o mitali o mi moni o mitali omitalike poni kozanga kimia boyo pona ni koluka makambo place je m'excuse pardon koluka makambo place makambo eza nango te pona nini
Zuma ngaso na lokwa yo menalelaka air nyonso tongo poko midi parce que ngamba peso ta ya bureau Zuma apeso ma paquet apeso mulai mbinga mais ya tirbo kana nkoi na bar mobala 100 francs na poche merci youtuber mais bon vendre na kiti pona ofinga muto yo asali bino eloko te mila lobaki makambo mila lobaki boyebisa biso mila kosi place nini makambo mila lobaki boyebisa biso mila kosi place nini mila kosi te mila atalisi bino toujours ka ba vérité mila lobi na bino toujours oyo eza ka vérité milo sila mutu aza base ya makambo nyonso cause ya makambo nyonso to se sila soki sila yebi kokoma te est ce que Bellevue mutu atinda sila yebi kokoma te soki sila yebi kotanga te Bellevue ntango Bellevue azotanga ntango Bellevue azokende oyekola kokoma na ina sila aza na boulevard jupa mokuse Bellevue te mutu atinda ye asalaki ndumba franchement Bellevue te Bellevue te mutu atinda sila Bellevue akokoma Bellevue azokoma scénario azokoma film ezomonana olie kutu bino bosala effort bomatiza ta mama sila pa koma koyeba okoma bozosunga mama sila te bozalaka mpona ofingela sila batu tendresse Zuma munoko ngai Zuma obi ngaso nazalaki yo menalela air nyonso ngaso nazalaki ka bino nyonso na généraliser bino ngaso nazalaki bino menalelaka parce que icône na bino bokumisa sila polaka chaque jour sila opolaka chaque jour Bellevue abetaka ka sila chaque jour bokoluka stratégie mosusu te ya kosala ke te mama tofingi mpe bato mingi cette fois-ci toya na promotion toya na style ya sika bino boya na style ya sika te bino moka na TV ya bamama na bino moka na TV ya kofinga boye bino moka na TV boza vraiment bamal appris du jamais vinga so na bino na soni sombela nga pe na olia ngaso na bino mena oka soni bona bino eloko te boza vraiment basemba le yanda ya bali awe esali bino AVC baya gabi boye bino neto boye koloba le yanda ya ya libala ezaka na age te ate ye na 100 ans na kobala po eza libala na nga baguo le nde azoyoka mobali akolia biloko moko na mobali na ye na bino ba essayer de pana mabwana ngote mitakalaka na ba téléphone na matuza mitaka na bino pa crystal sugar boka ngota sonité mais bozo finga mutu azosala makambo ezomona na miso ya bato mama boko silama na vie na bino te ngai so naza lokola yo tendresse na kovanda kimia Miss Lolo na kovanda kimia parce que boza basi moko na moi boza ba l'échec ya basi bazozo na ba lelo na za na bino na periki te fona za na bobo mona pe dimaso mutu na nga mukio bo fingi wana yango vuma na ngo polele yo ka so finga na mutu mukende na okele ngo soni no eza mutu na nga eza capacité nzoto na nga ngala ngai tai na nga mukebo libosa mopona bo mona ngote ezaka batai na bino minene batemaka liboso mopono ngai te ngai naza mala appris te yo nani yo nani oyo nani suka mboka matolo munene loka soki eloko ni onje pine esili mopepe baofula yo Miss Lolo yo mwasa ya Johnny Chakala nani oyo abetaka lisolo na yo nani mako vanda beta lisolo na yo tendresse mutakala ya jona kati Miss Lolo alembe abwaki abitala mwasi essentiel oyo okomi ko ya lelo place ovando exact okomi ko lala epa bafa na tinel ola ape libanda mozo na TV pona ko leza place ovanda yo yo on a place ovanda ta tendresse ole kuto zalata obondela ta bafani na bino bafani bolukela ngata mwa place ko lala bona bo mozo na TV bi bafani na bino basunga bino te neti nga mwa oyo na koloba ngo nzaki na nga na mbongo futa ndako te bobi mutafuta eli na fani ya Bellevue mama Sakina na leli mama Sakina na mbongo futa ndako te mwana ngai kenda agence ke noza mbongo futa ndako
mais bino bafani na bino ti lelo babwaka garanti no libanda na yebi te chance mpe kaka garanti yango ezalaki mpe mbongo na biso en tout cas tolelaki mpe mingi mpo na mbongo na biso nzambe basungi na mbongo mpe ndenge esili lelo komo ovanda epa bafa oza vraiment inutile na société ole kuta ovanda ta neza bongo résidence yango obetelaka tolo oyo okumisaka résidence papa atika résidence na lubwaku kuna kote bambuwa bakufaka na cimetière kuna kote batimbolaka bato bakunda bato na se esika bino botya ndako soki bolali mokomuso mwa liboko lokolo ebimi na ndako na bino mais okoya na tv mpo finga bato nzeye papa atika barésidence nde tomona ba 7e bagar baza na bayolo awa badipine biso na bakauka awa kuna te mais bino boza na suka ngiringiri kutu ezaka ngiringiri te eza deja ebandeli ya bumbu kuta bato ya nango mabe te mais bino epa na bino bakunda bato na basimitiare ya kala bakunda bato na résidence papa atika moya na tv mpo fingo nde yo résidence ondeye batikela yo résidence na ma campagne nzoka na basimitiare yaya fo kosilama kobanga nzambe mura koko na bino ndenge aza bongo alelaka ntongo pokwa likolo na yo ozomona koko na bino chaque jour mura alelaka ngai nzambe na nga buto apamba mama ya bino papa bino basala buto apamba mama ya bino kutoliaka atya neta ciseau andimai kopanza mpo papa bino akota babimisi mura pede nzambe alola oyo na bafamille na biso bato adefa taka nde bozali dio Tendresse lesbienne, Miss Lolo lesbienne, Yagola lesbienne, Yomoko Moura PD, Lekechu PD, Nani Oyo, et c'est dépend ma lesbienne, Mida lesbienne, Miss Lolo lesbienne, Nani Susu, Barezi lesbienne, Bamisendi. Mais beaucoup on a TV pour me finga batou. Yo vraiment tendresse, yo la valeur ya dada international yo tendresse, yo ko finga mama top yo tendresse moi ça soni. Ata ba valeur mama top azana ngo mama abocho tendresse ko zanango. To solo la ngo mapembe na tuno nano. Lo vraiment choqué au tendresse. Ba valeur top azana ngo mama asumba na moki tendresse mama bino za ba valeur wana. O memo silamaka ko bino nyonso tu ba mama na bino baza ba valeur top anango to milo wana ti boko kufa ka ba mama bino ba tika ko zo ba valeur batana ba anango te mais boye na TV ko finga bango c'est choquant hein? Ngai ko ekesala nga pasi Moura yo na TV fonga munoko lokola po ke belle va pesa bato mbongo ba finga bato yo Moura yo bossa no ngako kufa ba super mama etondi yo ba ozanga ndenda ke no bendo yo mai na kabinda koko na bino ane loko te bazo lela pa koko na bino mama kotika Moura te Moura zo kufa belle vie mama biso nyote ma vet kuna la patona pesa embongo kaka belle va okima wazimbonga pesa ba ke benda o mai lelo yo fa na kicho bi belle tala mokili belle vie belle vie belle vie ba Moura wana susu soki ba ye pembeni na ola patrona na ntimi kutu te boko ya parce que déjà ba tonton Jerry bazawana ba tonton Prince bazawana ba tonton Mundir bazawana ba tonton Tadi bazawana ba tonton Yams ba tonton Teka ba tonton Mundir ba tonton Marius bazawana ba tonton na biso ba migra maludi bazawana siko na ebité bino bozongi la place nini yo tendresse so okota makala oui okota makala réputation eza pourri mwana mwasi azondimanga na kota makala CV beba okoti makala 3 fois CV eza ya kobeba yo memaka bato bakende obwaka ya bato maladi CV beba tendresse nga na koyoka soni nandima ata kutu susi ta pamba oyo na kowanga nango kenda kenda te na leka te pour la réputation na nga moko non leke na kobeba siko yo mwasi ondima na kota puza makala 3 fois oza ndoki to ndenge mwasi ba criminel mwasi ba catcher olongoli zemi ozwi zemi noke pesa Shakira ba sacrifier mbana na mapasa mibale tala mwasi azanga motema oza na fasita kobebisa banzoto baninga mama ngo leka te okufa na ebisi yo ngo leka te nzambe na bondelaka
loba nzambe ana salaka te ozana pona ko nuire ba vie ya batu yo moko ozomitala te nanu yo moko ozomitala te l'échec ya basi mobimba nzoto esila on a cancer tala cancer ne bebiso nzoto ba vert on dirait mutala ti polo vert mais nzoka batabo nzoto ya mutu mama okoko luka no nzoto no sointe na mibala ngo bazwaka bino seke babomaka mwinda po ngai vraiment na bomoto boy na ko kozwa mwasi lokola tendresse te mwasi lokola miss lo na kozwa te tala lo camarade no tendresse na zo sambu so la na musa likayabu tendresse yo to senga to filmer banda ko mtito lala yo zo na ndako malonga oyo ko filmer pardon bad merci beaucoup pour que belé ya kolanda émission na bino famille bota liker commenter s'abonner vraiment au tika jamais cause là dessus la pesi mbote na ngai na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama nasi et merci beaucoup à mauvais propre Tito da Costa à Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na kati ya Italie wana et pourquoi pas na Jenny Lema Aquarium kilo à Congo du Fabel merci beaucoup à Niki Soka la patrona et Rosie Mbouye international Kabobo merci à toi Doris Mamba, Nenen Zimbi la brésilienne. Merci beaucoup à toi, Nick Bams de Brazzaville. Merci beaucoup à Rosie Mbouyi. Merci à International Kabobo. Merci à Miss Margot la patronne à Patiti Tengue. Merci à Nick Bams de Brazzaville. Merci beaucoup à Tonton Grasse. Et merci beaucoup à Chico Sana. Merci à Chako. Merci beaucoup à tout Balingara famille. Botabiso Peto Lingarabino. Merci beaucoup à toi Dipine. Vraiment. Merci à Sami Gramba. Merci à Pamela Matondo. Merci beaucoup à Mamou Moulouba. Merci à Tricia. Joyeux anniversaire encore ma copine. Merci beaucoup à Clarisse Plasma. Et pourquoi pas Jemima Ibe les gros bébés de la presse. Rihanna Solé, Babi famille Bibota Mobimba, Demer Niangi Sarato là vraiment, on est toujours ensemble. Babi, so yo décaté non soyo.